tozali na parlement ya ba européen pour le soutien à Nemonda Semi oyo toye kokutana na ba parlementaire allemand na mokolo mwa lelo ezali mercredi le 26 9e mois 2018 awa nde esika makambo yango elekaka awa nde esika bazwaka bamitindo tokoboma tokolia tala bana mibali na bana basi ya bacongolaise bazali komona pasi kotambola nyonso oyo mpona lokumu ya Congo soutien ya Nemonda Semi BDM Bundu dia Mayala na Bundu dia Congo bango nyonso bazali awa nde esika bazwaka meko tokokoba lisusu na masolo na libanda po ete awa ezali likambo na ngonga kuna na kati esika tozalaki parlementaire ayambaki biso oyo secrétaire na ye ye akei na mosala mosusu po ete masolo etali nde bokomona yango na soutien ya Nemonda Semi makambo nini touti kosolola na kati ya parlement na kati ya bureau na bango na mayele kaki matondo oyo bozali komona Mbuta Mavinga Nemonda Semi ya Manika la terrible l'Amazone oyo azali koloba na bino ezali mama wandiwa mama wa mushinu mukwabu mama Kongo wa bakulu matondo babuta ye bayaya bana Kongo babe na Kongo bana nyonso Afrika oyo ezali mama na bino wandiwa mama wa mushinu mukwabu oyo wapi azali lelo na mboka ya Belgique mpona nini kosolola na bino ya solo pena lelo ezali mokolo moko historique to isitwale oyo tosali yango lelo nakanisi c'est pour la première fois soki nano boyebi te na kati ya Belgique likambo esalema na ndenge ya BDM oyo ezali soutien ya Nemonda Semi oyo esopani na kati ya Belgique mpona kosolola makambo oyo etali makanisi ya longi ya Congo pasi ya longi ya Congo vision ya longi ya Congo mpona Afrika matondo ya solo penza tokolela oyo toleli le fondateur ya soutien ya Nemonda Semi Mbuta Duki oyo wapi azali na biso lelo te azali na États-Unis epai wapi Trump akei kuna kanambe oyo balobi azali o soi-disant silisi makambo ya Congo oyo wapi azali na biso te azali représentant azali keka ko représenter Congo na kati ya États-Unis bosomona bana Congo kosakana na biso eleki kosakana bule moko tala sima zonga moto pour comprendre eloko na ngina loba lisusu mpona kokende kopesa moko na ndenge toyeki awa maloba ezali ete le 6 octobre ezali réunion ya bacombattant na kati ya Belgique combattant nyonso aya ozanga te na kati ya kumba koya mpona kosolola masolo oyo etali Congo po ete Congo ezali na yeke soki tosakani lobi tokozanga mboka Rwanda akofana na nini na aéroport alobi weye iko Rwanda weye iko Burundi weye iko na yebite soki nini alors soki tofungoli miso te esili oyo bayebi Nemonda Semi te soki oyebaka susi ya Nemonda Semi alingi moto moindo akoma na kilo na ye moto moindo amiyeba azali moto moindo azali nyama te kasi nakoki kokanga maloba te nakoleka kopesa mikro na moko oyo wapi nakobanda nano liboso na bandeko oyo bakolo oyo basalaki parmi bato basalaki basoutien ya Nemonda Semi nakobana kopesa bango maloba matondo yenge Mbuta yenge yenge ya wandiwa vraiment
yo zali parmi ba fondateur ya soutien ne mwanda semi. Alors tolingi toyeba koya na yo ya lelo ata kutunga na lobi mwandambo koya na yo ya lelo na mboka ya Belgique eli koloba nini soko koyebisa bandeko pona koka koyeba. Malo mboka yo Matondo. Oui, ya wandi wa liboso na pension merci mingi Matondo na ndenge uti musika mais oyiko couvrir événement oyo eza spécial parce que ezali ba liboso biso bana Congo to memana na mongongo ya ne mwana nsemi na parlement européen. Donc to sali diplomatie ndenge esengeli ko esalema. Ya liboso to kopesa merci mingi mais na yebisi nanu ke mbuta duki yende azali fondateur ya groupe ya soutien ne mwana nsemi na minito yo yepe akebitumba na États-Unis akepe ko contrecarrer kana mena bato na ye oyo ya soi-disant ya opposition oyo bake kuna na assemblée ya ONU. Donc to pesi pe nanu merci mingi na ndenge asalaki groupe oyo po eza idée utaki pa na ye. Nga nazali administrateur ya groupe ya soutien ne mwana nsemi nakanisi bato batanga biso mingi topesaki communiqué ya 3 mois passé ke tokokutana na député européen kombo na ye Axel Schluss ye azali conseiller ya chancelière Merkel na Allemagne. Mais aza député européen asalaka na parlement européen awa na Bruxelles. Alors, pourquoi tokutanaki na ye? Tokutanaki na ye po tomenga nanu kosala mwa diplomatie toloba nanu longi ye azali nani asalaka mosala nini baide na ye ezali nini mpona kobongisa mboka yango omoni tosalaki memo tokomi na makomi mpo kolobaloba eza koloba me maloba ekendaka me makomi etikalaka tokomaki memo mpona koexplike nanu longi azali nini solution nini ye aza nango mpona kobongisa Congo parce que tomoni ke makambo nyonso longi alobaka naloba longi naloba ne mwana nsemi alobaka makambo nyonso alobaka eza lokola baprophétie esalemaka mais biso ngo bakongo tozalaki diba mpaka koloba dotie matoi te ntango ekosalama tokoki kolela soki tolandaki moto oyo mbele ezali malamu yango biso tozwi likanisi wana ya kosala mwa répertoire ya bamakanisi na ye tobimisa yango nano epa bamindele baparlement européen oyo babenga badécideur mpo tolakisa bango ye elongi azali nini solution nini aza nango na minito mpona kolongwa na occupation oyo ya kandambe toza na kati ya mboka tokotanda yango nyonso na mesa te lelo parce que ezali na babiloko tokoti kuna na parlement bayambi biso na parlementaire wana ya parti bapapier yango oyo nakoki kolakisa oyo eza version allemande nango version française mutandombasi mpe aza nango totiki makanisi wana nyonso epai ya député wana Axel Foss oyo ayambi biso lelo ye arassure biso ke makambo nyonso biso tokomi akotinda yango epai ya commission ya affaires étrangères ya Europe mpo emeka nano kotala maloba ya mwana nsemi wana ezali ndenge nini estce eza maloba ngo malamu ndenge nini bakotia yango na application par rapport ya bapoliticien oyo bakosaka biso baza bato opposition moko te asalaka deal na minute fo tozala clair fo tobeta deal na barwandais tobeta deal contre barwandais c'est-à-dire tolakisa na baoyo balobaka soi-disant badécideur ke mboka na biso ifo ezala dirige na biso moko bacongolais to bana koleka à travers bacommissionnaire te ya barwandais Kagame soki ndani soki mutu molai soki likonki mais ifo biso moko bacongolais tozala na kati ya masolo po soki bakozwa diamant soki bakozwa or soki bakozwa cobalt bazongo epai na biso moko batika nde koboma bandeko na biso ya beni na minute oyo baza koboma lokola banyama kaka mpona coltan ou bien mpona or mpo babenga na biso na kati mabele na biso yango moni toye na baproposition wana mais vraiment tokokasire bacongolais ke tosali eloko oyo bapoliticien oyo basoi-disant politicien basalaka te toye na diplomatie ya haut niveau toza na elika ke makambo oyo tokomi na kati ya memo oyo un jour mpe babengisa ye moko nde mwana nsemi awa aya koexplike bango mpo ye aza na besoin ya politique coopération ya gania eza teke bango bayaka babomaka biso tusa me biso toganie eloko te toganie kaka koboma toganie génocide yango wana toza na elika ke na mikolo ezokoya peut-être bakobengisa biso lisusu na parlement européen mpo bayoka biso lisusu na makambo biso tokomi mais vraiment ezali eloko moko très spécial nakanisi meme ye longi place aza na minute oyo fo ayebake no bana na ye bazali bamvulusi bazali oyo bazosala mosala malgré bakangi ye malgré aza na pasi place azali courant eza te mai ezali te mosu aza komona pasi me ayebake biso tozo kobunda mpo topesa message na ye wana ekoma mpe epa bato oyo mpo nano esalama te me nakanisi na minute ezali na mikolo ezali koya tozala na possibilité ya kozonga susu awa mpo tomeka koexplike susu makambo malamu
Voilà, matondo, merci mingi ya wandiwa na pesi maloba et par na yo. Matondo ya solo penza nani salema te yango toyembaka longi ya Congo baka nzengolo ya suka. Pour la première fois longi ya Congo ayokani na kati ya parlement et pas ya ba européen ete o ezali soutien ni mwana semi tokoleka na maloba kopesa ndeko na biso ndeko na biso oyo azali pembeni awa oyo akoka komiyebisa mpo nga nali koloba maloba te ye moko na boyi kotanga kombo ye moko apesa kombo na ye po tokende boye po ezala kimia mpenza matono mbuta nga napesi yo maloba mpo na nini oyewa na mokolo mwaleyenge ya wandiwa nde kopesa maloba nakanisi mutabitini aexplike déjà explike toya na parlement européen mpona tokutana badécideur c'est-à-dire parlementaire, évidemment des biso moko na bango c'est force pour na to proposer ko pesa ye ba proposition disons ba idée pour le fond na c'est apesi ndenge nini comment eko bima la crise de zana alors to proposer ngo na d'une manière écrite évidemment pour le voter parce que ça doit être moi et pas savoir quoi aujourd'hui on est comment pour capter nos alors on tout ça pas écrit donc na carte il y a la proposition de Romain, tu expliques un parlementaire, tout ça, d'abord, tu expliques la plateforme, plus de 2000 candidats, ou un membre, il y a la plateforme, tu expliques crise, il y a Congo démocratique, ils allaient tu expliques le processus électoral actuel, il y a mais moi tout ça, tu expliques non, il faut passer un processus de transition pour l'élection bien ça au Congo. L'union a aidé à former la scène, on a fait ça déjà. Pour tout ça, transition, vous voyez, en 3 années. Dans 4 ans, tu proposé comment Nénini, transition comme ça, banane, il va donc diriger transition. Nous avons répondu, il faut ça comment déjà, donc ça. Parlementaire européen pour aider maintenant on va diriger la transition et puis après on va trouver sur coopération internationale c'est-à-dire que ndeni biso et puis dans du Congo on doit coopérer na bango dans les comités internationaux na biso to ça nini et là au niveau ça parce que biso Congo tout ça va minière stratégique mine 80% tita boyebi ba coltan na ba alors tous les minéraux tellement riches que tous la technologie, tous le financement. On est en Rwanda, donc un pays européen, un pays dans communauté internationale, quelques pays, donc coopèrent dans la technologie, Baya, comment on peut exploiter, va financer, va exploiter la minéraux, mais tout ça gagnant-gagnant, d'une manière gagnant comme ça. Non mais tout se développer, vous êtes tout scanné moi. Et puis, le point important de solo, ils allaient prouver l'occupation. Parce que certains pays, Europe, Awa, quand ça non, pour exploiter la richesse au Congo, il faut voir un président étranger, la Taïwana, pour diriger, pour exploiter ma lame. Et pourtant, dès que moi, je suis interview avec non, Biso Congo, c'est-à-dire avant l'indépendance et puis après l'indépendance, jamais, aucune fois, les Congolais, ça obstacle, l'ingaraté que les pays étrangers vont exploiter, mais plutôt, il faut coopérer avec Biso Congolais pour accepter les minéraux, les étrangers, les dirigeants étrangers dans le Congo pour exploiter. Non. Donc, oui, non, en tout cas, éviter de ne pas mettre ça. Congolais, les dirigeants vont coopérer avec Biso pour exploiter Biso. Comme ça, tout ça, gagnant, tout est ensemble. Pour y donner pour l'immigration, tout ça dans le pays, parce que pour éviter pour l'immigration, parce que non, immigration, ça va. Radical, qu'est-ce qu'on se fait? Il faut investir. Il faut investir dans le Congo. Ça va entreprise. L'Afrique va trouver ça là, comme ça.
Afrique ba sous minité ba sous minité comme ça les années que éviter l'immigration en Europe. Donc il y a un point très important au formation à comment donc il dit ça peut se commander sinon ça tout peut se comme ça au balingue ba ta donc si quoi na sisi il y a un profil qui n'a parlé au tout peut ça en tout cas merci mingi Antoine mingi Matondo mbuta tokendera karaka penza comme d'habitude kopesa 3 minutes muke na bino so botikali pour être le nécessaire et c'est le bami na mbuta bitini mbuta kilembe ya limboli lisusu na pesi ezali c'est formidable parce que pona kati na masolo yo Amazon etant balobi ba Amazon botanga ba histoire akala okomona ete basi na taksha bazalaki ba Amazon de ba benga ba Amazon pas n'importe quel Amazon na kati oyo tomoni na kati awa lelo ngana kopesa moko ya ba Amazon maloba po amilobela po na nini ayawa minute muke tokende nango maloba mboka yo matondo yaya matondo yaya na ngai Amazon olobi penza likambo ya solo ngai wabino ya manika tonti mboka ya balema toye awa na mboka ya babelge botala trajet oyo tosali oyo ezali groupe soutien ne mwanda nsemi deja bambuta bameki deja koexplike ezali nini ngai nazali modératrice en kati ya groupe oyo atambe azokamba bambuta na koloba lisusu politique oyo na bayaya ouais yango nalingi naloba na kolobela lisusu politique te parce que bambuta bameki deja koexplike bino mingi na kolinga mingi kaka na te ya mpe bayaya batikala na nsima te bazali ba Amazon bakengeli ya mfumwanda nsemi tomonaki na histoire tomonaki bayaya bakambaki mpenza bamboka na biso toza na baexemple bien boyebi yaya na biso yaya bitakipa yaya nzinga yaya mafuta yaya lemba yaya mbangala bazali ebele bokokovanda kaka na bandako te botinda bato mibali kaka liboso toza na baide mitu ezosala bayaya ngai mpenza nazopesa message na ngai mpenza mpona bayaya botikala na nsima te mosala oyo po biso nde fumwanda nsemi azali mwana na biso ya biso bamama biso nde totelemela ye motu nyonso azokoya mpona makanisa mabe biso nde totia babarage yango message na ngai mpenza na koloba politiki te nalobi bambuta balobi baexplike yango malamu napesi yango mpona bayaya ba Amazon ba vrai Amazon oyo babangaka te prochainement tokozwa rendez-vous lisusu awa na kolinga vraiment tozala ebele toya kolobela mpenza mpe bayaya oyo etali bayaya na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo pour le moment matondo yaya wandiwa nazongisela maloba matondo yaya kozongisanga maloba tokeraka pene pa ya mbuta po tozali kokende tokomi kokota na suka pene ya manaka ndambo topesa maloba mbuta maloba mboka yo matondo mingi yaya wandiwa ngai muta basengo nge basombo lombe oza mukongo mbuta nga nazali ngombe ya lisala oza mongala aha nakasa oza mukongo matondo nazali mongala mais yango yaya nasepeli mingi nopesa wana bana mekoma mokie na makanisi na ngai lelo nga aza mongala bato bakokama babi me wana ezali lisanga bakongo ne mwana nseli mokongo me yo mongala oke koloba nini mpona me baloba yango ke mpona kokondane motu il faut koaproche oyeba motu wana aza nani na maloba oyo aza kobimisa ngai nalanda longi nde mwana ntsemi mwa mikolo ebele en tout cas oyo ngai nayoka epa na ye mpona ngai mongala namona oyo eza na profit na ngai mpe mpo nayebi mboka na biso moko te neti na kati ya mboka Congo akoki kopesa ngai resultat nini oyo na moi ya lelo eza na mboka na ngai ya ngala kuna na mboka na ngai tokota na zamba vie ezalaka lisusu te vie nyonso ekóma na Kinshasa
Or, Congo est à Kinshasa. Congo, c'est toute l'étendue de la République. Alors, pour réduire biso na bunyamate ndenge oyo lelo yo tokomi. Yango na kati ya maloba ya ndenge na tseni na yokaka ke vraiment libération ya Congo est dans la carte. Ya Congo mobimba. Bande konanga ya soutien ya ndenge na tseni basala ku ngai nazali vraiment na kobenga sympathisant parce que nazaka natanga bango mingi nayokaka bango mingi alors namona penda ke vraiment bato oyo bazo défendre loko ya mabete parce que ne mona nsebi soki otuni mutu nyonso oyo akondanaka ye tuna ye penda ke okondanaka ye vraiment en quoi mingi bakondanaka mingi aza séparatiste. Or soki okenda ba région na bango esika bauta okuta kuna vie ezalaka soki vie ekomaka na Kinshasa mais lero mutu azoyebisa oke zonga na région na yo esika lero mutu aza koyebisa oke tata nzambe aza zoba te apesaki yo mpe mabele fanda na mabele ana développe yango mpo opesa yango vi mpo bakokono batikaki wana pamba te yo okimi oye na Kinshasa. Alors ngai namona pena ke ça c'est un sauveur parce que idée wana bato ebele bakango te même bapoliticien bango nyonso ville yango eza ya Kinshasa bazwaka mbongo oyo mbongo ekoki koliesa Congo mobimba kodéveloppe Congo mobimba ezala na bapoche na bango batongaka bandako na bapoto partout donc ça dit couche mpenza nde tobenga tissu social ekufa likolo na bango yango wana en tout cas na ndenge na ngai atanke mongala na comprendre yango ke bitumbo fo okota yango parce que mutu azoloba mabe te aprochaka meme kana approcha ye asolola na ye abanda obenga ye Kabila ezalaki pamba te parce que azalaki ayebi ke aza mpe ndeko nanga mutu mwini mais loko aza kodirige biso soki akei na bosembo tokoki kotravaille na ye mais yo boyi na bosembo alors akoti ase radicaliser parce que ayebi ke yo olingi bosembo te loso bosembo olingi te eza mpo oboma bato yango ozomona ti lelo liwa na liwa Kongo ekoma lokola mouroir donc soki oke kuna kokufa yango omoni en tout cas tozo soutenir longi toyei kopesa makanisi na ye awa epai ya mindele alors en tout cas nyonso mpe eleki malamu yawa ndiwa en tout cas nasepeli na nyonso matondo mbuta tokomi na ndeko mosusu apesa ye maloba rakaraka matondo mingi ya ndiwa ngai ndeko ngai mbuta mavungu naza sympathisant vraiment nazo participer na groupe ya soutien à le monde entier donc lelo ezalaki vraiment un jour mémorable oyo kokomama vraiment na ba anal ya groupe d'abord ya soutien à le monde entier et puis ekokomama na ba anal ya ba mouvement nyonso oyo ezo ko soutenir l'honorable le monde entier donc touti na parlement européen et pas wapi tokende kokota ba proposition tokoti memo oyo ezolobela crise politique na Congo oyo ezolobela ba décrispation politique oyo ezolobela alternance na pouvoir oyo ezolobela makambo ebele oyo etali mboka na biso. C'est-à-dire l'honorable du monde entier n'est pas présent ici en Belgique, mais il y a plateforme où il y a groupe soutien à le monde entier, accompagné bien sûr, il y a des coordinateurs, des responsables, il y a BDM à niveau, il y a Benelux, donc, toqué dans le Parlement européen, on a côté ça, propos, proposition, il y a changement pour la crise pour tout en tout cas, nous avons monopolisé Malobate. Mais vraiment, ça a été un succès, vraiment un succès, parce que c'est la première fois dans l'histoire, soit il y a un parti politique qui est belé, comme à niveau. Donc, nous avons félicité d'ailleurs le cadre, le administrateur, il y a un groupe Papa Nabiso Bitini. Donc, nous avons recevoir Bisso, nous présenter vos propos, et ça a déjà réorienté, et si vous va traiter le dossier sérieusement, et bientôt dans 2-3 mois, nous allons vous pour la rencontre, vous allez plus fructueux par rapport à autre salé. Donc, maintenant, nous avons ceux qui ont passé malo. Matondo, tu commis Nambuta, tu l'as Nambuta Boussousou. Bonjour à tous, c'est Pélimingi comme Nambuta. Ngana, nous sommes secrétaire de la BDM, Coordination Europe et Amérique. C'est parce que politique est dynamique. Et dans le cas, on a jugé bon de soutenir
groupe Oyo Bengami soutient à Némonatim. Donc soutenir bateau Union ça va comprendre la vision de Némonatim. Donc tout ça en synergie na groupe Soussou, on va comprendre le message de Némonatim, notamment au gouvernement il y a diaspora Awa, il y a un peu Kassavougou, Justine Paul Kassavougou, et d'autres au point il y a des combattants. En ce qui concerne le soutien à Némonatim, on a vraiment félicité au nom de la coordination pour l'engagement patriotique dans Bango, pour le monde à chaque fois que nous sommes en contact. Et puis, concernant les moines en Sémi, nous avons dit que même le seul vrai opposant est Zaïe. Et puis, Oyo Azana a idée révolutionnaire, idée, oui, comme Mboka et se libérer. Azo peut se idée, mais pas besoin de l'été. Azo va Kaza, de on a autour de bas, frère on a autour de bas, Kaza, tribaliste, il faut tout mettre au tchèque en considération la région de Béni, un message au hasard. Il faut suivre le message que la personne offre avant de s'attarder sur des banalités, des choses qui n'ont rien à voir avec le message de libération du pays. Donc, les gens qui ont tribalistes étaient mêlés dans un élan de tribalité, c'est-à-dire que Bongi c'est pas nayo, Ngaïna c'est pas nangai. Comme ça, lobby, mboka nous sommes et que je l'ai dit tout. On a tout le monde très bien. Par contre, on a question mboka, mais au sous-noli en gros, et pas baya, donc nous n'avons pas de nous. Parce que tant on nous a qu'on a écouté un mais on a mis à lui, bon, c'est pas naïo, Nana c'est pas naïo, Dia c'est pas naïo, et ensemble, bon, on a qu'un bon nous a quitté. Mais à t'avoir plus besoin pour la vérité. Donc, message d'Anga, ils allaient dire que tous se fédérer, tous les citoyens vont comprendre le message de Yalungi, pour aider Yannémon à Sémi, pour aider tout le monde de l'avant et que Mboka soit libéré. Merci. Matondo mbutangana, tokomina mbutandombasi. Matondo ya wandiwa tusepeli mingi vraiment parce que ils ont quand même exploit au ya munene Salemi. Ya wandiwa uti musika, uti nukutu na Suède, mais na tongo vraiment na kati ya parlement tozalaki na ye présent vraiment na kati ya parlement. Tusengi Matondo ngana za ngai eza ndombasi mwangumba Kongo kalmane mbamba. Donc tu accompagnes le groupe Nabiso Bandeko Nabiso soutien à Némonatim pour la libération. Il y a Congo Nabiso, au Mabélé Nabiso, toujours Mundana Mikolonioso. Donc ce que vous avez dit, Némonatim a Koufa, dommage à vous. Dommage à vous parce que nous sommes vraiment et ce salé manandenge mouya ko sakanate. To ko tisi ba Congo die to na banda ko wana ba bipai bele misko ko mi afara so bo ki soutient Némonatim donc ils ont plateforme où ils ont un groupe ébélé. On a quatre ans où on a été que idéologie à Némonatim ils ont gagné mon côté mais ils ont un ban à naïe. Donc Némonatim va outil parlement européen. Tout ça est ébélé. Mais au bazo quand ça Némonatim a pouvoir je regrette. Na lingina commenter de makambo déjà si bande ko nga ba lobby parce que ba pisi déjà explication nyonso donc outil vraiment kuna linga kala tete okende ba place mususu donc au lobby et comme même kasi ko comme dans la vitesse pour sakarate parce que vous pouvez faire comprendre que ma solo est ma kasi et que pour Holanda kaka les guides suivez les guides kaka pour Holanda kaye parce que les lots besoin na besoin zonga sima bino ni ko kaka mais moi dans ma raison Némonatim a une raison. Bolanda qui était sur le plan populaire, comme il va violer la Mokoko. Mais Bolanda Bisso, Tina Souka, Bolanda Bisso, suivez les guides. Bolanda Bisso, Matondo, Kutamal Mbokayo. Bon, ok. On a été pour soutenir plateforme ya soutien Némonatim et maintenant ndenge na ba fondateur ya Eloko Oyo et on s'adresser beaucoup plus à la Congolais, c'est-à-dire on ne doit pas nécessairement être membre ya BDK ou bien BDM pour soutenir Némonatim. Surtout observer tous les politiciens à RDC na ba promotion na bango pour la crise on se rend compte que il y a des propositions Némonatim mais elle est réaliste. Pour la passe en Boka, c'est-à-dire l'idée n'a pas été en transition en 3 ans, et ça n'a été boudé par tout le monde. Et jusque-là, tout le monde a dit ce sont ces idées qui se réalisées car
Donc, tout, à mon effectivement, il y a une solution pour la Bokawana. Il peut faire partie de la plateforme où il y a soutien de mon enseignant, peu importe confession à la religieuse ou bien politique. Donc voilà, c'est le message qu'on doit lancer à tous les Congolais. Donc, tout en encourageant à soutenir tout ce qui est bon pour l'intérêt général. Matondo. Matondo, Bambuta Eva Yaya, Antondo na maso yo bouti koloba, kasi pona kosukisa ya solo penza, bandeko bana Congo. Babe na Congo, bane Congo, ba nyoso bino bozali koyoka. Oezali likambo ya mabele. Likambo ya mabele basakana na ngote. Likambo ya mabele babetela ngo kebote. Likambo ya mabele za makambo mabele. Kasi pona kosukisa na pesi matondo mingi na bato nyoso oyo bazaki pona mokolo monelo. Bauti bisika na bisika batiki basi. Na bango batiki mibali na bango batiki bana na bango batiki mabota na bango pona komisa kobimisa pour la première fois ne Mwanda Semi a commis na union et pas na parlement pas européen pour solo na bango qui est ne Mwanda Semi bango bayeba kasi pona kosukisa tozala kana eloko moko toza ko benga parce que peuple na tsa ba ko ezaka ko benda eloko wana po esprit ya on a poussé à la bambuta et bayaya moi eloko ya muke to benga banini ba bukoko bakulu longi ya Kongo baka nzengolo ya suka longi baka longi ya Kongo baka nzengolo ya suka matondo Tokyo matondo diata bao matondo bandeko nyonso balandi biso oyo ezali mama na bino wandiwa bamoa mosili mokwabu mama kongo ya bakulu oyo ezali soutien ne Mwanda Semi nde batondelaki biso lelo na mokolo mwa lelo matondo na bino nyonso lokola bozalaki na biso lelo